leader tozalaki na ye nazoki soki abandeki kobela te azalaki na ye normal alali kaka ndenge bato balalaka pourtant lieu eyaka elobaka te biso tolalaka nzambe nde kutu ezalaka ya nzambe tu vois donc oyo oyela biso toyebi te nzambe nde moto ayebi mais ce que je sais Guy Papi azali na résidence na ye chez ye alali epa na ye na ndako na ye ndenge bato tu bafasaka tu vois na ntongo mpe toya kotala ye ndenge toya kotalaka ye na résidence na ye tobandi kobeta porte ya palais signe de vie eza te tobeti porte na comprendre que oyo ekomi danger nde efale kaka kobuka baporte mo baintervention nde toyomona ke ndeko atiki biso. Oui, merci. Nous surtout pour la biso na diaspora. Babi tindika toujours actif to kiti awa toza na ngenge na résidence ya ndeko na biso ya diaspora Guy Papi wuti kotika wuti kokufa babenga ki biso tozomwa déjà ba image awa eza résidence na ye sika vanda ka vraiment tukitaki awa nde toyaki nouvelle que non awuti kotika biso awuti kotika so laki ndeko moko ayebanaki aza producteur apporter ba missia ebele ba missia chrétien ba missia profane ba yemba vraiment akenda panza akenda sango partout mais babenga ki biso par rapport ya liwana vraiment liwana ekamusi bandeko ebele liwana vraiment ba surtout ki par rapport ayaki na ye kaka na mesana ko yaki Kinshasa ko sala ba faire na ye na flat na ye la bébélité alala ikaba kokute na kata chambre mutakufi mais to pena ba ngapi na kokota ba détail trop te boko ka interview proche na ye o bazala kana ye o pe déjà ngapi na ye déjà une fois awa ba série via azalaki vivant Guy Papi azalaki en vie bazali toujours na batne mais boko ba détail boko ndenge ba ndeko balobaki par rapport c'est mort na ye merci à Rifé qui sombe merci à Papi Kelly merci na bandeko boza ebele bosota la biso libanda merci à Tanfumu na États-Unis Atlanta merci à Kwami Chaka Uganda Claude Motema Bijou Tati na Londres wana Tanti Nathalie Mundeke tanto Diafo boko formé c'est les mères bandeko vraiment boza ebele vraiment malgré tout ça na matanga toujours lela ba baza ko lela toujours sepena ba baza ko sepena to kiti a bomona boka ka intégralité ndé bandeko ba to kuti bandeko pe ya banka télévision pachuri faza déjà na terrain bomona kaka reportage o biso moko to sali pona ndeko ndenge atiki biso avoka ndenge ndeko bazala kana proche na ye alobaki sur liwa ya ndeko na biso na vana on ba troté botala kaka ba image yango lo ba to chité pe nango kaka yo mata wa yo Madame a été dans la rue. Ça veut dire que Guy Papi tu as belle guité. Parce que n'enga na monela ki Guy Papi toujours wana ayi na kilote na ya rouge, bois kasene ya jaune afin de beche bilokos awa. Ngala leki na kara wala bio après montage na osongi na mutulanga. Siko mesani exactement est-ce que avec moi malaise, moi fièvre, mais ça gini. Bon, pour moi na otulu komoko Guy Papi za kamiki ko ezaki. Mon air mo des fois pe le climat est un peu moins différent par rapport à la Mikina aux Apoto. Comprendre? À cause ça peut fier, quoi ça monte. Mon amène en réalité, il dit pas bientôt habilité avec une moment la bonne santé très vanné. Yo le kaki, au monde qui est avant. Na vole utafa ina bato oseka. Quoi ça monte à bateau, quand on va faire na bateau. Donc, il pas bientôt la guider. Bala poto to talanga. Nakolo bani. Nga pas de réduction dans ça pour les Guy Papi. La personnelle Papi Masita, police militaire de la carte Rotterdam. Ça c'est un makasi. Service autour de la senga gaye, azang la senga organiser. Tel point que mon ndako bozomona on a sima na biso za ngingiri. Elle est allée chantier. La première personne dans sa émission pour la face au monde entier. Il y a un diaspora au Baimba dans un itinéraire.
asali asombi ndako en Afrique pe petaka courage que bandeko mosusu basomba mina ba Serge Butuli na Roger Film basombi na Matongi essa equipe habita kufikia Mini surtout sur la qualité de mort de ce partenaire. Ça c'est corps qui pas visité d'ailleurs. Journal les Londé dans mon bassin de pardon je peux dire. Non autopsie. Ni mutunanga leader. Bambombe leader. Bambombe. Bon. Par la photo, on ne pas qui parle de l'oignon déjà. Olivier la caméra, stopper la tindika au talabisi. Papa qui parle de Zalia. Est-ce que qui parle de Zalia, ça n'a pas de il va à recevoir la pote pour préférer Zalia. Bon, na Roloba, dans ce vivant, il m'a dit Fabien, chaque fois. Oyo zabe na yone bureau. Bato ba yebi moulé bureau ya Gipabin. Des années yebi. Plutôt compter le lot. Après 2 ans déjà ça sera na Gipabin. Comme t'en as foutu en l'arrière. Alors, yé moko ba na ko ba kenon, ba ko na Afrique. Ça fait que la musique Afrique non. Yebi ka pas africain. Nous on se regarde dans africain. Mais par rapport à la condition pays Afrique, par rapport à la condition Afrique, il y a chaque fois nous les gars pour la condition en Afrique, ils ont mal à monter. Donc, surtout, là, il reste pas mourir, c'est que tu connais les bandes. Mais malgré ça, c'est que je sais que je suis besoin de Tama. Je vais éviter de connaître les bandes. Vanité. Mais alors papa, il a invité chose dans le message. Il a envoyé ça. La vie n'a pas de Winston international. Nous avons fait 1500 euros la vie. Nous avons fait 5 euros. Nous m'avez promis beaucoup de choses. Nous n'avons pas eu. C'est beaucoup dans la vie. Pour le centre. Alors je puis vous remarquer du monde. C'est le scénario, la
ba musicien ou ba embele pe banzembo parce que famille décidé ndenge vous en tant que bureau pe mutu ta gérer makambo na ye parce que parmi tatiki biloko ebele asenga aza na mputu bacontener na ye eza bandeko mosusu oyo bazoya na bango avant koya kozwa port na bandeko oyo bakozala mpe port kuna oyo bakozamba mpe port kuna baza ebele oyo bazosunga mpe kuna bazali papi masita yango toswala na ye naoswala ye kutu pamba na papi masita mama kali baza wana oyo azali parce que na matanga na Hollande Polo Santa ils ont organisé déjà Bidei Serge Moutoubi Ezeki partout il y a même en Belgique monde entier parce que même dans Londres il y a des gens qui bazon di matin qui papier to mort il y a monde na senga ki na kitanga mo sur les gens et bon moni de tolo baboye na niveau land eza na bato oyo bavandi epai ya mama kali bazali na longo ya dipabito place bafrange ezali bato mosusu na France bazali na siège ya Casarema epa faiblesse na nzambe mosusu baza kuna na Belgique bazali na Londres partout donc oyebi kaka bato basanganisana autant tort ekozonga na mikili na poto esima place ezala na Hollande nde bandeko nyonso oyo baza na bapays wana oyo nauti otanga awa réseau bato nyonso mpona tolela balela ye kua donc na niveau Hollande donc eza ndenge bana poto toza na ligne famille pe équipe habite ezali bandeko ndeko pe ndeko sala azala Paris na Rotterdam Olivier dans la caméra apusana boye oza pe ndeko Rotterdam o batala néerlandais kwa la petit vieux papi leader na Rotterdam nayangi vacances olapelaki eyo tombe ke mama benga ke vi akufi esalanga mpasi nanga koleka mpe nazonga te sana leka namona esika vi azali donc toa na matanga te esa biso mpasi tozomona vo eza kase aleli mpo nanga batémoignage ebele ya vie ebabema mai voiture etelemi kuna ezali prévu tant ekangamaki na Anvers vie fala apesanga yango wana ye nango kini nde Charles ayebi molumbule donc Hollande wana matanga tozolela vie bi papito azalaki motu mo malamu aorganizaki bamiziki abetaka mari mosambu abetaka bato ebele na Rotterdam wana toyebi tolela vie bi azalaki na problème na motu te alingaki bato nyonso et à chaque fois nazalaki so na kutani na vie natielaka kaka vie bamiziki oyo babwaka vie donc nabaki tolinga ntango bavie na biso baza vivant tohonoraka bango donc jour asuka bosolai na ezalaki jaune jour asuka si je me trompe pas ezalaki avant na ya boye ezalaki na ba pone mama fala la pa na ye awa nayebisaki vie fona ya la pa nakai nanga fala za flat koto mosala bisinga te petit pane ezali ya olala pa na ngai ozala bien sûr epa na ngai après yoyebi kaka biso bato mokili ya moko mambo ebelebele eyokesaki nde toyaki kobenga na sude ma yaki prévu fana na pa vie na mpe na bavie ebele baproposenga me aza vie moko azalali bien même bacd na ye ozwango toujours na Rotterdam akopesaka même nofele même mambo ebelebele na batémoignage ya vie ebele vie atiki biso ça fait mal donc Rotterdam tolela vie et j'espère tant encore ezonga ngape na ozala kuna ensemble tolela vie ensemble donc dans le bébé Rotterdam na komba mokena on bala moko ata message na néerlandais nga comment ba ja ik ben ik heb pen ik kan niet zo spreken maar sorry voor allemaal het spijt me voor iedereen dan alors bana Kaemba oyo tozolinga tozala programme moko précise mais na niveau ça veut dire que non leader aza exposé na mort ya ses caténaires tozozela mais nanga eloko moko na je voulais savoir lundi qui papi tozalaki normal parce que ye ndenge ayaka ayaka nano d'abord azwaka vaccin po ye asisa ava ye afazwa vaccin mais ce que eloko nini arrivé apeke crise ici parce que moto ofandaka na ye ozalaka na ye mais est ce que
il y avait des malaises, il y avait quelque chose, il y avait comment dire. À soi, il y a un multinational, c'est comment. Pacho, moni leader, vous avez naïe. Vous avez naïe. Nous avons fait que mané ko be naïe, vous avez naïe normal. Hein? La lika quand ndenge batu balala ka, autant lui yaka et le baraté. Biso to la ka, zamende ou deux za nzambe. Tu vois? Donc oui la biso to yeki nzambe ndemtaye. Mais ce que je sais, qui pas dans la résidence na chez ala les pas na ye na ndako ndenge ba tout ba pasa. Tu vois? Na tongo pe to yo kotala ye ndenge to yo kotala ka na résidence na ye. To bandi ko beta porte ya palais. Si des vieux actes, petit porte, petit n'a comprendre que commis danger. Il fallait qu'on coupe la porte pour l'intervention. Il était au monde à dire, Nego, à Tiki Bichot. Vous avez chaos. Oui, on a Kotaki. On a d'abord on a découvert qui a ça la Kati. A ça si des vidéos. On a le téléphone et sonné. Ah oui, embatté. Parce qu'on a comprendre que alors je suis obligé de benga batu pour la ça on a monté quand même na benga batu basaye neto buki mutali biso a simbaki na nzoto ngai simbaki a senti déjà que pied a sa chuté mais maman Kadimba moko qui bon quand même il faut benga non n'engwana te parce que ko obligé tant to remarquer na papa maman oui na benga papa na bande ko musu biso tout yaki wana to moni quand de comme ça taki nango mais malgré l'état de côté là qui est mais moi qu'on dit mais là qui au but surtout médecin peut-être quand je suis au niveau hôpital et là au moins gros ça là parce que il y a mon l'idée à être fort il y a d'autres fait rien et pour mes ça qui est yo yebi il y a ça na poto azana médecin na yi si ayaka awa azoka vaccin et puis azana ba médicament na yi ayaka nango amelaka akomela bakisi bimena melate akoke na badispensaire ya mike te tu vois asala médecin na ye so likambo elegeli ye akobenga médecin na ye aoriente ye ozomona soki eza mpe likambo oyo nayebi ke année passée oyebi pacho azali awa asali fèvre santé malamu te akende na cinquantenaire yo yebi asoki kotima na cinquantenaire ti asoi na médecin na ye médecin abi te ifo ya bakoto ifo zonga miki azwi poto azwi soin na ye normal mais bata poto ba bisinga ebele bapeti na ye baza ebele Jean-Jacques Dinganga yo yebi donc yo ozalaki biwaki papi tokupepi kini sosala mikili wana oyi masolo papi masita merci nango nyonso osala na badémarche bosala vraiment badai baza ebele soki atanga bakombo moya atanga bakombo ebele ate bacheri kongolo comprendre bajene fimbo ozo comprendre baza ebele Apollo Santa ozomona baprofesseur olobi Papi Kaba professeur tozalaki na ye kuta donc Papi Kaba omoni moto asuka avec Gia Koufa assolé la professeur pour le centre donc baya pour le Québec là basé délai donc va découvrir son nom on a taille comme côté va chanter le français va baby va fatou va passer papi baza vraiment belé quoi va Charles Mulumbule voilà basé belé des camps au Cabernet de Rotterdam voilà maman c'est Chiboui ndenge ezali donc bandeko vraiment papi toza ya bino nayebi ke otika biso te oza na biso elongo bozalaki papi tolongo nayebi ke makambo nyonso eleka malamu na bosa te kosenga na bamusicien na bayina na bamusicien chrétienne oyo nyonso boyebi parce que azali producteur ya bamusicien ebele soki lelo bamusicien ebele ya minene chrétienne babima eza na bato mpe basala babima nde bozomona yango baza wana donc eza na bato basala mpe bango babima tobondelaka nzambe likolo nzambe epatie bafinance quoi donc bamoïse mbiye baza ebele ngana ntanga kutu kombo ete bokotanga mwa kombo ta mosusu mpe kopesa mabe kolembisanga mais bino nyonso wana eza ndeko na bino atiki biso bozala na ye elongo na ngonga suka nasengi na bamusicien profane na mpe na nga ntione wera ayebiki bapeti na ye ozo comprendre asengi na jibe pia na mokolo
Guy Pabito eza petit na ye bari oyo bayebi bagene oyo baya akoto déjà ozalaka déjà nasengi na le grand mopa Koffi Olomide yo yebi kutu asala chia mobimba oyo etika tigre lelo yo yebi donc wana aza petit na bino balacoste ozomona bamisie base ebele badicaprio fali baferegola bayebi ntango wenge ezalaki mobimba Ferregola kutu koloba te yaka koma na Rotterdam 796 11 0D plus 243 89 796 11 0D deuxième numéro ezali plus 243 90 75 59 233 plus 243 90 75 59 233 soit quand vous avez troisième numéro au bien 97 68 69 233 et pardon 454 c'est ça plus 243 97 68 69 454 donc le numéro on a sur au bien au Zwanga vous avez un message sur la information bien makambo botuna obenga informer bino abosani banangola te nayebi ke bino mpe kozala na bozolaki pabito ebele mpe déjà bazobenga bakoya ozomona na Brazzaville baza kobenga na France na Londres na Belgique tina ba Singapour bapesine baza d'ailleurs ils sont internationaux parce que